libondeli na ngai nzambe azala na Zoom Congo Plus na butuli konzi na moto na moi lipata na nkembo apesa bango ba partenaire ebele apesa bango permiso lebele obasalelaka ye libondela motema nzambe azala na Zoom Congo Plus na butuli konzi na moto na moi lipata na nkembo apesa bango ba partenaire ebele obasalelaka ye apesa bango permiso lebele obasalelaka ye. Je vous aime beaucoup Zoom Congo Plus batu nyonso bozala branché soki nzamba pamboli na pema na bomoi kobosana te kotala Zoom Congo Plus. Abonnez-vous surtout na Zoom Congo Plus. Soyez bénis. Merci la batu balinga yo mingi. Banzembo na yo bimisi nzembo mona 2 semaines batu ba maîtriser nzembo bazo yemba izo beta na babafle. Batumso baba oh kisa katako kombete. OK. Encore motolongo bakata na zilette. C'est que bakunda mo basala mo ba cérémonie moko te. Bikamo yandaka moto azana kondima. Wongoli kobanga na motema. Bikamo sala kana bomo ya moto yaya. Waika kampiko na losambo. Soki bikamo lekeli mayele ya bato. Baninga na yo bakolo ba simbi kisi ye. Soki promotion bati mbangu mbangu na musala ba collègue bakolo ba simbi kisi ye. Na simba kisi pona nini ye. Zamba lola zana nyoso ye. Belela yawe Zambe na bikamwa. Rappelle sur réponse. On peut singa réponse te yo yembeli oyembi. Oh. Te oyembi mama pala. Na lobi bikamwa ilanda kamutu azana kondima. Oya longoli kobanga na motema. En fait, est-ce que zana kisi moko eleki Yesu? Kasi on moi kisi akataka kombe. Te moi kisi ya Jésus Christ de Nazareth. Motolo ango ya yo bakata na zileti mama. Kisi oyo mama pala zana ngo yaka mabolongo na se. Lukaye. Butu na moi. Lukaye na 0h, lukaye na 1h, lukaye na midi, lukaye na 14h. Téléphone na ye ekangama kate defo ko ke kulukanga kisi ba biso ka déménager awa. Yo mesana ko kena manda ko moko boye soki wapi. Mo mukolo kene na tongo bo moko boye likambo se komele muku ekangamelo na kingo ozoke ko lukaye azate. Nga mobala kwei malade akwei mbala moko balese poison. Mobala lie poison azokwe na kokufa mbala moko. Na bengi téléphone na nga na kabino ekangama kate. Jésus Christ de Nazareth aye à répondre papa me onga lela zana bomoy. Christela na nga abeli menégite 3 semaines moi na ninga na katalo bakate na koti mozindo na beleli Yesu dona ngina episode soki bikamwa ele kei mayele bato na ba collègue na yo bakoloba osimbi kisi ye. Mbote na bino nyonso balandi ya Zoom Congo Plus na bi que vous allez belé vous allez émission na bino ndenge bosenga kinga kaka na yambela bino mama pala lelo naza na na plateau na sir que bosepeli na banda ku mama pala bonsoir. Bonsoir Lisette. Boni mama. Ça va na pesi mbote na batu nyonso bazolanda biso bao botungisa ki Lisette nzamba pambola bino na yebi ke elongo na Saint-Esprit ça va. Merci. Album ya tour oyo batu ba sepela nango mingi invocation toki banzembo kitoko toki belonga oyo binisi batu na ndenga osa na ndenga jete toki banzembo kitoko mais particularité ya album oyo mama pala za trop lingala. Quand on parle de mama pala batu ba sepela na moi qui tété la wana ba bandeko la biso akata kokombe balukaka mais na album oyo bazu yango te. D'abord, on a fait merci parce que Aza maître à temps et à circonstances. Bato oyo bazungolu ya kolanda album invocation nanu album kutona no silité ezaka 2 titres au moment pas la na télévision ba oyo bazo zwa elonga na memangai mais na kati album wana kitete les na kati mais banzemo mibale oyo ebimi wana nde mama pala ayembi kitete la te mais ce que je bénis le Seigneur c'est que
ezala mutetela ezala mungala ezala muto aloba français to anglais soki aza congolais aza na facilité ya koyoka message eloko eza très important eza message oyo ezowuta epa na nzambe soki totali banzembo mosusu ba Rebeka baser Rebeka oyo ya Afrique du Sud bato babina banzembo wana batikala koyoka monoko yango te bato bakumisa nzambe na banzembo na be bayoka na bango zulu te je suis sûr que ata mutetela moko aza na kata kokombe akoyoka Memanga siko lingi Memanga siko zali nzambe na bomoi na mokili toza malade leki makasi nzamba lola bombanga na maboko na yo nde na kokoma Yesu. Je suis sûr que Saint-Esprit a coupé sa interprétation ya mélodie wana ya malobana parce que nzambe otozo sala azanzamba ba langue nyonso azanzambe ya ba dialecte nyonso eza banzembo mosusu tozo toto ata banzembo sœur na biso ada omona ozoyoka na message te mais oza connecté na musique wana ozoyoka ngo ezo sala bien tokoki ko bloquer message te à cause ya langue moko boy songolo pakalate pona do photo sala ka kitetela pona bandeko na biso ya katako kombe ou bien photo yemba ka lingala pona bandeko na biso ya Kinshasa pourquoi pas maman pas la cette fois que ozana retard na yembi Swahili na façon moko kozo idete donc na yembi Swahili na koyemba Chiluba na koyemba Kikongo na koyemba ba langue nyonso pourquoi pas anglais parce que nzambe na biso azanzambe ba langue nyonso ba dialecte nyonso je suis sûr que nzambe akosunga pona bato nyonso bakozala ba bénéficier album invocation bokomona ba différents dialectes ezana kati da banzemo kwa munyache 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 ameni tendea utikanga na kumisa Yesu na ngai ameni pa mume muzuri watoto wane Mungu pa Mungu heshima kwako Baba saluti. C'était quoi l'inspiration ya album Invocation Mama Pala? En fait Invocation eza branche ya prière. Tango mwana na nzambe akendaka na kati église toza na temps moko okomona modérateur azoyebisa yo bondela louer nzambe gumba melaye loba na ye oyo ozali toza na temps ya adoration toza koyebisa nzambe oyo ye aza tokomi na moment ya louange tokomi na moment ya kosala ba branche ya prière eza ebele. Mais invocation eza moko pe ya branche ya prière. Oyo Bible ezoloba na kati ya mukanda ya Psaume chapitre 50 verset 15. La Bible dit invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc ça veut dire que nzambe amona kike eza na moment moko muta okutana na détresse. Eza na moment moko muta okutana na ba difficulté. Eza na moment moko muta okutana na ba stress. Eza na moment moko pe muta za na besoin ya eloko moko très capital. Abi Seigneur, j'ai besoin d'acheter une parcelle. J'ai besoin d'acheter ma voiture. Donc, azana ba besoin tellement ébélé. Mais na kacha kogumba melanza, mais na gumba melotango molayi. Invocation zabe na droit ya moi na liboso ya tata. Na lingo pesa donc oza ko invoquer ba makambo obiloko oyo mutu peut-être na miso abomoto azana makoki akomona te par la foi car la Bible dit la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. La foi c'est une ferme assurance de choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Donc ce qu'on a na kati ya invocation ce qu'on tali Eli na Mont Carmel azaki liboso ya 450 prophètes à Baal Lisette 450 prophètes à Baal. Mais yazalaki ye moko. Tellement azaki ne sengo, azaki na confiance ya nzambe na bomo otozobele la lelo. Ayebisi bango bobele la nzambe na bino. Bomi kata ba pota ba mizoki si ba pota ba sali nyonso ba koka ko sala. La Bible dit que abatikala ki correspondre ete. Ba prophète à Baal ba lamuka kite pona ba bimisa moto pona etumbele zikate. Mais tango Eli akomaki azalaki ye moko ayebisi bango bobwakela nano bakonyi wana mai bosala obokoke kosala mais
tango ya lobi atomboli ka maboko na ye na likolo, la Bible dit il a invoqué Dieu et sur place anyokwa kikutu mingi te moto kiti etalisi munene na Nzambe pe gloire na Nzambe. Donc nina yebisa na moto moko oyo azolanda biso, moto moko amesana kolela, moto moko amesana kokata bilamba, tourne maintenant miso na yo epa na Nzambe. Cette fois-ci tala Yesu, tala mona Nzambe liboso na ye, sopa motema na yo pona likambo oyo zanango, invoquer Nzambe na corps, âme, esprit na yo. Je suis sûr que situation na yo est cause solution. Merci. Donc, si maman parle à répondre par rapport à la question qu'on a posée. Maman parle au lancer le biseau. C'est très mounene. Je te dis, obi babi non mig na coronavirus. Ah bon? Si ko tuna na partie ni. Na partie ni. Na ba komo nyonso, toko belela komo ya nani e, komo ya masia. Donc batu babi, donc komo ki le ko prière. Liboso ya coronavirus, toko belela komo ya nani e, komo ya masia. Oh ponga ina avance na vie, na kobelela komo ya nani oh komo na masia. Oh kombo yo kombo na yo masia, kombo na yo yango bundeli nanga, kombo na yo yango lobiko nanga, Mungu na longate. C'est pourquoi batopo moni bakangama balobaki ba na bakombo nyonso tokobele la kombo ya nani. Prière bako wamo ko na devant coronavirus. O sala constat que babela ki pe corona ngote. O sala constat que bandaku na bango ezala ki sauvé. La Bible dit partout où vous invoquerez mon nom, je vais me manifester et vous serez toujours sauvés. Donc mutu nyonso oyo ako invoquer kombo na Nzambe na condition nyonso, liboso ya maladie, liboso ya souffrance, liboso kozanga libala, liboso kozanga kobota, liboso kozanga musala, invoque seulement le nom de Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Yo moko kozala témoin ya munene na Nzambe na bomoi. Oloba na kati ya nzembo wana ezali kamba force contre force. Parce que il va interpréter que oh là là, c'est bon ma casse. On parle de boisson ni kamba force contre force nan. En fait, la lingina ebisaba na Nzambe que force contre force otozana ngona sena moyo. Olinga te. Soko za mwana na Nzambe ezana force moko démoniaque oye dérange ka vie ya mwana na Nzambe. Ce qui est réellement aux serviteurs de Dieu, aux servantes de Dieu, et ça n'a force moko ya molili oye kakao chaque jour. Maintenant mutu oyo akanga mana Nzambe, mutu atambola kana Nzambe, akoki kobanga force ya molili te. Yona lobaki ezali kambo ya force contre force. Maintenant tokota la force ya nano eko gagner. Eli azalaki liboso ya force moko oyo batu peut-être tango 450 prophètes on a bazaki ba mimona ki baza d'abord ebele. Batala ki baza soki combien? Donc dangaki kana informé na mwana na Nzambe azotala ke ata oza na kati ya famille oyo ebotama na kati na bino bandoki kaka ne bazalaka batu babalaka te babotaka te baavançaka te eza na sorcellerie moko eza reconnu. Accepte seulement Jésus-Christ de Nazareth et tu verras. Okomona okobima molongi na kati na bango bakobandolo ba oyebi mwana okutuko yenda lekisi olekisi teke eza teke olekisi na lolendo mais tellement bayaka na butu bamona kayote bamona kanyonso na oyo ya kaka munene nyonso sala keza ka munene yo batunyoza chaka mikate na kwa yo chobola ya yo okomolamba déjà oche obanda ene kolomoko mais comme si ça sac dans 2 jours. Na bana au pire ya munene na ni abanda en fait on a la persévérance na bana maki na kati ya clip na niveau wana pona informer na mwana na Nzambe moko azotalanga ke assez sous-estimé te. Parce que bazala ki ya munene to mona to be mutu mo auti Dubai. Non. Ata mutu auti Dubai wana. Mo munene mais to mona na mwana maki to mona mwana au pire. Donc ça veut dire munene. Mwana mama wana oyo azoteka na boutique moko ya munene. Mutu moko azana na terrasse na ye moko ya munene. Azana makamba minene. Soko tuni faible commencement na ye. Peut-être to ngabandi ko expliquer ko bimisa na maya miso.
donc nakitaki na niveau ya mwana make mpona talisa na moto aza kose sous-estime ye moko so oza jeune fille to oza jeune garçon pourquoi okosala kikulu nokomema mai na yo mpe lobo okomi koimporte okomi yo moko mpe kosa koimporte bamaki nzambe akoki koinspire yo bandi na nini moko ya maki mpe lobi yo moko okomi kosala basoso okomi na baferme na yo okomi koimporte mpe bato mosusu bamaki bato bazomituna mabe mwana oyo comment il a commencé ozalaki na yo kaka mutu pamba boye lobi obimisi maison ya minene ya ba eau pure ya babido ya bamai pourquoi pas kosala basociété ya mai moto ase sous-estime te na domaine nyonso atotekaka mbila atotekaka nguba na coin olongolaka baposo ya nguba po oteka nalingi ka opesaka mosala no valeur quand tu te réveilles le matin tu dis Seigneur voici mon travail nzambe po apambola aloba na Moïse atambola na nzela po bakatisa mer rouge atunaki oza na nini na maboko osimbi nini na maboko Moïse azaki juste ka na lingenda ya pamba ayebise Seigneur regarde ce que je enzamba azuka kalingenda wana asaleli yango ba traverser bibale minene mer rouge ekata ekabwanaki na bitendi mibale à cause ya Moïse il a accepté mission onzamba pesa kiye peut-être Lisette mwana nguba wana oyaza na kwa na bino mwana yatekaka mai wana mwana yatekaka mak wana lelo à cause de la négliger qui sait après 20 ans ngona oteka mikato ebiteke mama pala bake ya munene nana yeba après 20 ans tamsusu likonza ya famille yewana tamsu Joseph a famille yewana Esther ya libota yewana obazo négliger lelo nengina yebisaka na mwana na nzambe moko ata ozana poto ata ozana Kishasa soki opportunité comme elio ya yoko kutana na moto oya yebiswa bi ma sœur mon frère accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur faut pas hésiter parce que notre Dieu est pas na yo loko amukeza la kate preuve en est que biso batoto zolo la Bible dit azui mabele abandi ko sala forme premier potier c'est Dieu lui-même ayebi ko sala bato ko pesa bato forme kasi oyembela biso naza potier yo zali argile ngala za argile yenda za potier apesa nga forme nyonso oyo azopesa nga ti lelo Lisette zaka oyo alingi obina makasi na nzembo wana ikamusa bato mama pala bwendeni obina loko osote d'abord clip kitoko félicitations obina na ndenga jeté merci beaucoup tokotaka na bisika nyonso te moi ngolo epesa melinga ya kokumisa dance wana mama pasa ya sa makambu il faut na profiter pona talisa na batuke oyo naza lelo ezaka nzambe biso bauta ya kata kokombe mutolo bakata na zilette ile tenya liputa lingwanda obi batuloko ya babiso so saleli nzambe lolendo ko so babeto egogo e kende pena ekitiso titi na rez de chaussée o l'équipere de chaussée tamso ko timona na libulu bakundi o bato babosani yo parce que bisika onzamba zui biso tokoka ko tombola mitute na miso ba clip no nyonso rappela ka récit oui en fait na lingika na oh mama na ngai la lingi kaka juste kaka na faire comprendre na batuke nzamba za munene siko fosela nga akapela na nzembo batu balelango mingi molilie komi ne bala po embate motema nanga tonda kana sengo tango ya pusana kali bosona yo yawe Moi nanga ezalaka nango na kimia tango na yo kaka mongongo na yo Yesu mikolo nyonso Yesu na bomoi na ngai nakotatola kabika mwana yo mikolo nyonso Yesu na banzela na ngai nakoyebisa bato makambo salelinga maloba na monoko ekoki kosila te allez on continue merci merci maman kwa wandaku vraiment non maloba kosila ngati maloba soki silingai naza lokola nakobima nayebi moto moko akozala ingrate liboso na nzambe po ngana Yesu parcours eza mulai mokolo mususu tobeta histoire a vinanga tozali
Mais maman parle un album, oui, c'est combien de titres? Album moi ils a 8 titres jusque là. On lance les bisous Elonga. Elonga. Memanga. Tozana Caribou. Memanga ngo maman parle loko lingo koma kaliko. Loko lokuta na kana Yesu donc. C'est bon. Tamboli sanga mobe mweza molaye. Simbanga na loboko zele tondi mabaku. Hey. Memanga bisika yozalie. Nalingi na umela na présence na yo. Na sala kaka mosala na yo Mimanga. Yawe batanga za mwana na yo Simbanga na loboko mokilele ki molili makasi lakisanga nzelanga na kocha makolo Yesu ngana lingi na koma na destine na ngai nasalaka kaka mosala na yo bumbanga memangisi kolingi Yesu memangisi kozali Nzambe na bomoi na mokili toza malade laki makasi Nzamba lola bombanga na maboko na yo nde na kokoma Yesu. Donc, Lisette. C'est quoi ton secret? C'est quoi ton secret sur le adorer? Toujours dans la présence de Dieu. Au moins, la na kangama na umela na sena makolo na ye nde na kobuka mbuma mokolo inspiration domaine ya spiritualité esimbami na maboko na ye ata soki nanu na kabwani na lisumu te eza pasi nazala na elengi na miso ya Nzambe. Donc je fais toujours chaque jour de ma vie nazo sa moi effort naza na mabele na mokili pasi na mokili mabele ki makasi mais soki nza mabombi na maboko na ye na kosaka même moi effort ata ya muke ya kosepelisa motema na ye pa pesa nga inspiration. Donc ngai nyonso na salaka nyonso na zwaka toujours dans la présence de Dieu. D'être ndembo oyo c'est un certain vendredi na ba nzembo jour wana na utaki ko sala accident na kwei na moto. Mutu kezu ya panne fona ke kobeta production na ke kobeta production de l'église à pasteur Barout Nzamba pambola papa na ngai Nzamba pambola ye tozoya na mutu na moto boye mutu ke moto wana ekwei papa meonga zaki na sima na ngai a sauter na moto mususu akoya ke akoya ko sauver ngai akwei azu choc na loboko nga na kwei le genou oyo evimbi na minute baye babeta monta wana na zui monta wana na bombier na binono eza accident tokei. Je te dis Lisette toke kobeta production wana makambo Nzamba salaka na production wana banda kobeta musique non na moni loboko na Nzambe se manifester boyete batu bazui ba guérison batu bazui kimia na mitema batu babiki sur place pe nazo kita na podium moto moko abenginga le pasteur Barouti moko abenginga bi ma fille je ne sais pas pourquoi mais le Seigneur m'a dit de te donner l'argent. Donc na komi na ndaku na vandi veillé tozu guitare na bandi ko yebisa Nzambe donc so Nzamba memanga mukolo wana te peut-être ngana zala déclassé peut-être ngana kufa peut-être ngana zala soki ndenge nini dena se memanga sikolingi yose memanga sikozali Nzambe na bomoi na mokili tozama deleki makasi Nzamba lola bombanga na maboko na yo ndenga na kokoma Yesu memanga na destiny na yo nzela tondi mabaku nzela tondi banzu betoni mabepe makambo ebele Yesu na ngai soko semina tera kokoma na destiny tsamiri poko bana nga bakenda kakela Nzamba soko buni tena ko bomba Yesu memanga
na voir maman pala mais na album ozongiseli biso mapasa mbala mine et ça parce que nzembo ane betaka makasi yango ozongisi to obakiseli biso su mapasa yango sali remix Lisette nga mutu na bakisaka te kasi obakiseli biso susu balaki mba misato bakomi mba mine obi na domaine ya bana eza ministère betela biso no akapela ana opesinga sali ya minene na bomoi nanga shilo yo longoli Marie pala elamba ya soni opesa kinga libala opambolinga penga na boti opesinga mapasa mbala mine bisika nyonso nzamba lolei ayambalo yembo ya motema na ngai yango natomboka ata na dushi soki nazosokola mosusu aza te lokola yo apangusinga pinzoli na miso yango natombolaka ata soki nga nazolamba nzamba lole po mosusu lokola yo aza te elombe ya vi nanga seyo ngai na bota maki mosika na mboka nde nakata kokombe wanga motolu bakata na zilete yakusha kolata etenya liputa bongo poso ya nzoto se mafuta ya mbila Yesu alokotinga asukolinga ye apesinga pe valeur na miso ya bato lofunda ngo nini atalize tabenginga na koya vraiment maman pala lofunda nini mutu lokolanga donc eza na nzemo échanger zate ke maman pala bakisi bana menzambe nde apesaka. La Bible dit les enfants ce sont les bénédictions qui viennent de l'Éternel. Peu importe na domaine nzela nini ozui mwana yebana nuke la première de choses c'est une bénédiction. Onzamba pesio protéger bien mwana na yo batela ye nzambe ne butapesa kinga bana wana. Nalinga nayemba kanzembo ezate pona kumisa teke nazana bana. Mais nalingi non ça la vanteur te nalingi na fortifier Lisette nangina fortifier moi si moko azotala biso na ndako nangina fortifier couple moko ezotala ngai nangina fortifier famille moko tamsu bazana mwana bango libanda ya mboka to ebite mwana ngo aza wapi azokoka ko concevoir te basi ba ebise ke yoko bota lisusu te parce que age pusani nalingi juste kana ebisa na mwasi wana que nzambe oyo azaki na makoki ya kopesa nga ba mapasa mbala minei azana na makoki ya ko restaurer matrice na yo azana makoki ya ko restaurer même ba superme ya mobali na yo po bozala na makoki ya ko bota bana soki bozana bosenga na bango eloko ya moto esengeli bato basima na nzembo yo eza témoignage ya vie nanga na eza na eko sala vanteur te mais na lingi nde na ya ko yebisa na moto moko a se sous-estimer te. Merci. To comment chiter vers la fin de l'émission na biso maman pala ba difficulté nini ozui pendant ba tournage album donc ba difficulté za zanga kate mais ngai nalinga penda kopesa ba difficulté te parce que après ba épreuve ce qui te commis déjà na phase oyo tozanango ça veut dire que tozali ya ba victorieux musala moko te ezanga ka ba problème musala nyonso za ba problème nango mais yo mwana na nzambe oza sûr et certain que nzambe nde abengio tenir toujours bon zonga na makolo ya moto apesa ki o mission ba porte ko fungwama difficulté ezalaki mais na pour le moment otozoloba nzambe tamsunde tozo sala émission o Lisette azo simba moto mosusu pe na télévision bino maman palanga na sala clip moko maman palanga na ocha na pesa nga nzemo na lekisa na chaîne na ngai pesa nga nzemo na ocha na YouTube na ngai donc ça veut dire que toye kotombola satana na ba tobija na ba sambala te mais toye kotombola elonga o David azalaki nango liboso ya Goliath. Donc mutu moko kolonga malgré combat na yo malgré situation maman pas la peur dans la épreuve ya vie na ye mais toka bimisinga monabi ozali présent na bombo inangai obimisinga molongi ye nalingaki na kufa na malado yo obimisinga molongi ye nalingaki na kufa na corona yo obimisinga molongi ye nalingaki na kufa na celiba obimisinga molongi ye nalingaki na kufa na chômage na ndako
kasabi misinga molongi ye mokili elobaki nga nakomi na suka ye kasabi misinga molongi ye banzembo kitoko bato bazozela bamona en scène mama pala baposo bamono na baconcert na banini me tozoyoka te banzembo kitoko boye babenganga ti osa concert benganga ya solo bato bayoka te benga alors c'est préparé concert à maman palanga moko c'est quand d'abord la sortie officielle il y a album non tu peux citer parce que tout ça dans le tournage à ba clip kala mingité et aussi là na koya les sous koluka ya Lisette koluka dani sous ya Sephora papa excellence Sephora équipe nyonso Sephora makibuna ya équipe nyonso ya Zoom Congo na koluka bango potolo balisu to zoomer lisusu to zoomer merci beaucoup maman Pala en tout cas kozala bien makasi merci maman Pala merci beaucoup ezala vraiment bien makasi nga na pamboli nzambe nzembo coronavirus oui na sala nzembo ya coronavirus batu nyonso boya tofukama tobela yesu ei coronavirus esilisi malinganga mpe bakonzi ya mboka olielaki c'est likolo ba malade nyonso incurable oyese olie combien olie combien po ba musicien chrétien mingi basali te mingi oyo bayembela pays tomona ba mais yo coronavirus mbala moko kote na studio nayembelaki d'abord coronavirus te moi pata nayembelaki mpe mutu te mais nalingaki na bamonika clip ma pala lie nengeni juste na prévenir na congolaise moko oyo alinga mama pala qui malade koti peut-être qu'on négligé na maloba o batu bazoloba mais tango amoni artiste na ye parce que ça batu mususu en tout cas na linga mama pala tango amoni artiste a azoyemba akozala un peu na moi attention akolinga koyoka po ta mususu muto akoki kokufa na corona na kangi motema na nzela na ngai abiki ta mususu yenda akozala partenaire munene ya mama pala lobby pourquoi na kanga motema pour te dire la vérité ata 50 francs natikali kozwa te eza na mbongo ya papa omeonga nde achaki alobino malade oyeye toza na bana naza mama ya mabota mapasa mbala bina bana 8 na pesi beni o moyo mbota ya beni que Dieu vous bénisse pala bato balinga yo mingi banzembo na yo bimisi nzembo mona 2 semaines bato ba maîtriser nzembo bazoyemba ezobeta na babafle batumso baba kisa kata kokombe te encore motolongo bakata na zilete c'est que bakunda mo basala mo ba cérémonie moko te bikamo yandaka moto azana kondima Wongori kobanga na mozema Bikama sala kanabumo ya moto yaya Waya ikaka mpiko na losambo Soki bikama lekeli mayele ya bato Baninga na yo bakoloba osimbi kisi yei Soki promoso bati mbangu na musala Bakolege bakoloba osimbi kisi yei Na simba kisi pone nini yei Zamba lola zana nyoso ye belela yawe zambe na bikamwa na peso réponse te o pesinga réponse te yo yembeli oyembi te oyembi mama pala na lobi bikamwa ilandaka mutu azana kondima oya longoli kobanga na motema en fait est-ce que zana kisi moko eleki Yesu kasi on moi kisa kata kokombe de moi kisi ya Jésus Christ de Nazareth kasi on motolo ango ya yo bakata na zileti mama kisi oyo mama pala zana ngo yaka mabolongo na se lukaye butu na moi lukaye na 0h lukaye na 1h lukaye na midi lukaye na 14h téléphone na ye ekangamaka te de faut koke kulukanga kisi ba biso ka déménager awa yo mesana ko kende manda ko moko boye soki wapi mo mukolo kende na tongo bo moko boye likambo se komelo muku ekangamelo na kingo ozoke koluka ye azate nga mobala kwei malade akwei mbala moko balese poison mobala lie poison azokweya na kokufa mbala moko na bengi téléphone na nga na kabino ekangamaka te Jésus Christ de Nazareth aye a répondre papa omeonga lelo azana bomo Christela na nga abeli meningite 3 semaines mwana ninga na
alobaka te alobaka te na koti mozindo na beleli yesu do na ngina ebiso soki bikamwa elekeli mayele ya bato na bakolegi na yo bakoloba osimbi kisi ye sikoyo na bamusicien bazosimba kisi kisi mama pala yo yebi te yozalaki na bango mama mama yaya omoni tozalaki kuna te babomela bango ka mbondo mama mbondo yango batiketaka kote nini mbondo yango bino bolobaka bon tangelanga 5 musiciens non ça c'est pas mon travail toza na thermomètre te Lisette nasepelaka na mosala na bango na sisi question na nga te nga nasepela na mosala na bango mosala neti mosala nini parce que ya koyemba tolongo na mbongo mama lor topesi mbote sikaza parce que olingo omemanga na Lisette olingo omemanga na bamusicien nyonso ya Congo basalaka mosala bango kasi otengeli biso nakotanga te mpo awa ozwanonga te mama lor ozwanonga te bamusicien ya Congo bango nyonso bayeba oyemba tika eske eza nzema mutu bapaster nyonso basalelaka nzambe na bango na kobanga bamiyebi tu peux tromper tout le monde sauf ta conscience bayembi papa bauti mpo okotange moto ya liboso bao batikali 5 mama pala gabi oza na nimero ya oza na thermomètre soko azoteya amso ovandi boye inspire mpe nzembo mo boye kasi lo naoloba yango wana ti yo kasi naokee na kote ni naokee na kote wana bapaster nzambe apambola bino ndeti pasteur bapaster nyonso ya Congo pasteur Denis Lesi pasteur Poutino natangeli ona oyo ozotanga wana nde yo oyebi bango kasi nga na mwana bapaster nyonso ya Congo kobanda sikoyo ti lobi na tongo ata tokolala awa ti tongo etani na pasteur nalingi koleka nango na boya aza te bango nyonso baa bapapa na nga molimo nalingaka bango mingi esili question mosusu eza te ekozanga te na bajournaliste banani ozalaka na bango bien mamba ebele basefokaka embe banotanga olobi déjà ebande elo esepesinga te ebele ça veut dire ebele baza bien mais barando mpe ezanga te rando na moi en fait moi je sais que rando na mosala ya nzambe ezalaka te car la Bible dit il faut toujours de bonnes gens oyo bampesha yo toyoka masolo so na bino bimisanga apeshenga naloba bon mais tata eza masolo na yo totongaka moke bato bayoka te na concert ya toyoka na mamba Fati bampesha yo toyoka nayoka menga mutu miziki na nga nde ekotisaka Fati président ntango toyoki ntango président okota atoni wapi mama pala toyoka bangai bafina o te oyoka bango bato balingaka kobeta masolo oyo bavivre na réalité te na kati ya liste oyo ezalaka établi eza eyebani ke oyo akobanda awa oyo akobanda awa mais bongo soki esali ke yo bayebaki oke okobeta ta mosusu deuxième personne président luka na loge wapi mama wana abetaka kitetela wana wana peut-être ezali masolo na bango kuna bafina okapa moto wana olinga mingi nanga ofinanga est-ce que eza na moto akofina moto na se na moi mama tala nayebi so eloko moko David azalaki na kati ya ndako ya tatane na mama na ye azalaki mopaya te mosala moko ekozanga komba na se na moi oyo eza te David mwana ndako mena baye mpo bawendre mosali na nzambe na kati ya ndako wana ntango baye bawendre David elete na kati ya zamba azobukola bibwele basola bibwele na papa bango bandi kobimisa eske eza oyo eske wana kombataki David engeli toyeba eza nini soko okutani na embuscade moko boye na kati ya mosala ememela o découragement te au contraire il faut persévérer encore parce que oyo ya nzambe nga mutu afinanga na mosala na nga azalaka te nayebaka juste eza canal moko peut-être o mutu diable pe autilisaka mutu quelque part la Bible dit comme ça zela nayebisa yo chacun de nous aura son ennemi de sa propre famille soki ndeko no propre azobundisa yo akome plus fort ntango ozobima na libano bandiki journalisme no okuta facilité tu dois montrer de quoi tu es capable. Mais moi, même à Tabatou Baza 1000, à Tabatou Baza Soki combien. Moi, je sais que Air Bakopé, ça a micro à 2 minutes. Na la Kisatala Nanga. Et puis,
na tombola ka apesa anga pema mbwaka na sai loko aka omona yeso nazala moto moko te na kati ya musala na biso d'ailleurs na musala na biso ba musicien ba featuring on a besoin de featuring maman parle na mutu tel mais c'est pas les cas deux po bando bimisa album featuring na batezala te ozawaka trop yo moko na mama là ah bon trop yo moko ah en fait, featuring est très important dans la vie artiste. Et puis, na sepela na mingi. Tant on a sepela na musala wana avant ya kosala ngo, il faut qu'on se prépare bien. Tant on zamba zo sangisa batumi balé na ministère et sengaka, ils a deux forces. Ils ont comme force contre force. Ils a deux forces. Oyo, nga naza maman ma passe. Je sais de quoi je parle. Nako nazana zemi ya bama pasa ya basi nazana douleur ndenge mususu zemi ya bama pasa mibali na douleur ndenge mususu tango zo ko approcher ta sœur ou ton frère pour na bosala featuring il faut oyeba malamu eloko bolingi bosala ko sala featuring te parce que bato basengi te mais il faut sala featuring pour na osepelisa nzambe oyo aza mokolo mission mokolo œuvre batu oyo bazana sena moi bazala pe na esengo ngai jusque là nazelaka pe na lukaka nazo bondela moto nga na osana ye featuring Lisette o sepela pasteur mo pa beng sa une église na okenda te bon pasteur mo ba beng sa ko pe une église na okenda te bon maman Marie pala pasteur mo kombone na te na boy polémique pasteur mo ba bengi sa église okenda te oyebi le pourquoi mais na boy na kota kati pendant bimaso ngi soki donc zela non Lisette donc Lisette yo ba téléspectateur Lisette a bengi nga na émission à ça la polémique non pasteur yo so ba benga ngai ceux qui basololi na papa omeonga to répondaka to zata na pasteur mon côté oui ça vraiment ça vraiment nzamba salinga gungolu et on a ebisa que on a bina za mwana ba pasteur na za pasteur mon côté o na koloba kenon abenganga na boya et là on a pamboli nzambi d'abord na pesi ba pasteur peut-être abenga ki journée za ki surchargé na même date na za sur na production pasteur maman pa la boya te na za production mususu ya on a pesi d'abord nzambe merci pour na bassin na nzambe nyoso babenga ngai nzamba lo la pambola bino na linga kabaninga na nyoso ba musicien mingi Nzambe apambola bino. Merci. Mot de la fin, non? Et puis un mot sur Zoom Congo, please. D'abord, la PC, Nzambe, merci pour la bataille sur la CPLA la maman pala omeonga. Ce qu'on a besoin, ya koye ba information ya pala omeonga. Kota na chaîne pala omeonga officielle. Okokuta banze monanga izakuna. Okoki ko s'abonner. En tout cas, bande konanga bo s'abonner. Et ko boko zala vraiment décider. Nzambalola apambola bino. Ya motuya ona koki ko senga yo. Ezake obonde la katango nyonso pona biso. Soki ozingo ya kofuka maliboso na nzambe bondela pona mama pala pe pona orchestre na biso mobimba nzamba sala biso faveur que totikala toujours na présence na ye po biso tout tango banzembo ebimaka Lisette nanga moko na koma bénéficier ya grâce wana okomo yokabi malobango ya kindenge nini donc nzamba pesa biso mayele sagesse ya biso ko salela ye musala na kobanga pe kotosa musala na ye. Un mot pour la magazine. Numéro de téléphone ya maman pala omeonga soki na koki koloba. Oui, tu lis. 09 99 35 79 46. Plus de ça 42 0 et plus de ça 42 999 35 79 46. Plus de ça 42 plus de ça 43. Wow. Plus de ça 43 999 35 79 46 plus de ça 43 999 35 79 46 donc numéro ya maman pala yango wana pala omeonga officiel YouTube. Merci. Activité ni nous en mikolo nazaka na studio na ko répondre na ba église na za omo na moma o lelo toza jour tozali oyo yo za nango mais dimanche nga na za na ba production o memi balé to misatu o déjà ba pasteur o ba sollicita kibiso pour na activité ya libanda to na kata basali nan to zui vraiment contacter et puis nan to maman pala non a préparé concerté maman pala azaka kana tournage à ba clip yango nazo senga libondeli nawo
Merci beaucoup pour na Zoom Congo Plus émission et ambio lelo. Zoom Congo Plus. Attends moi capella baba. Surtout bata Zoom balela mabe. Zoom lela maman para mabe. Zoom Congo Plus hein. Zoom Congo Plus. Libondeli nangai Nzambe azala na Zoom Congo Plus. Amen. Na butuli konzi na moto. Amen. Na moili patala nkembo. Apesa bango ba partenaire ebele. Apesa bango pe misolo ebele. Amen. La kaye. Libondeli motema. Nzambe azala na Zoom Congo Plus. Na butuli konzi na moto. Na moili patana kembo apesa bango ba partenaire ebele apesa bango pe misolo ebele. Je vous aime beaucoup Zoom Congo Plus batu nyonso bozala branché soki nzamba pambolio na pema na bomoi kobosana te kotala Zoom Congo Plus. Abonnez-vous surtout na Zoom Congo Plus. Soyez bénis. Merci beaucoup maman Pala. Merci na bino nyonso bolandi biso na bike bo sepeli makasi ba dérangement la bino liseti yambela biso maman Pala ye na sûr que bo sepeli nga bino to kutali mikomizali koya.